Mbote mbote bandeko balandi nyonso ya MK Yokani télévision, mbote na ba maman pe ba papa nyonso ba pona na bango kotikala pe kofanda na kati ya MK Yokani télévision parce que bazali bato oyo basala choix kitoko pe ya malamu ya kopona esika puis analyse esalamaka na bongo, compréhension esalamaka na bongo, réponse esalamaka na bongo, question pe esalamaka na bongo toujours. Awa eza mingi mingi nde pesa ngai bongo parce que ceux qui ne comprennent pas, vraiment je vous prie de laisser la place à ceux qui comprennent. Laissez vraiment la place à ceux qui comprennent. Je suis là pour faire une analyse, votre analyste de tout le jour, la meilleure analyste de tout le temps. Vraiment, Batoumaïele. Balimbisanga. Nayebi ki Batoumaïele ba ebele. Ba ebele na kati ya YouTube. Batoumaïele ba leki ebele. Menga pe na yeko fraye ka chemin nanga na poni pe moi place moko mukie botikela ngango na mekana ko kende nango na ndenga pe na okende nango mais seulement pesa ngana no moi confiance ko yoka ko silika moi mbango te pona bi ke yo sepela raté so na lobi bongo mais kanga na moi motema supporter ngai pour la rabongo na pesi mbote na président Yoshua na bani kutu na ye moko l'autorité morale Sila Bissal mam c'est de tout le jour la power hein la KLMP de tout le jour de tout le temps la pesi mbote la seule qui fait changer ou et qui écrit autrement le cinéma congolais avec de mots qu'il faut à la place qu'il faut, avec de l'art qu'il faut à la place qu'il faut. Septième art, yango toujours, peut toujours, azo pesango, me mango na old, me mango na mondo, bato bandima ki teke koko koma. Banda na papa titenge sanati lelo, hazaka moko. Muto ayebi ko pesa. Il y a solo septième art goût et sous pe sentiment ya rotina ba parents batinda bana na bango ba kende ko sala théâtre. Tu sais qu'il y a de cela quelques années zaki moi pas si mingi po parents di maman na sa théâtre. Est-ce que yebi ngo komela ngai suka ina na seso ko comprendre que ça la bongo. Mais lelo yo parents mutango mo misa moi ne ba ninga na mo na ta ba sa théâtre na mo na ba réussir. Na mo na ba ninga ba komi na ntina na théâtre. Mais ndenge nini yo ko sa théâtre te nde muta pesi ngo guana ya mams. Poto ko tali kaka présentation, veut dire au tali mode de vie, veut dire au tali comprendre que non. Les appels art quand n'engé pédan doulement pas télé me rapport c'est pédi na n'engé peu c'est pédan na muta théâtre ou c'est pédan na muta cinéma parce que tout dépend de celui qui le fait. L'art est l'art mais dépend de celui qui le fait, de celui qui l'emploie. Nionde mutoye ba n'engé ni osé la art na yo. Soit au pesi art valeur, c'est aussi son valeur mais mingi mingi sur aux amants oza mingi mingi ko bebisa art na ko kende ko zora baninga na yo ko misaka bango balolombo po basalela yo nozo ko misaba baninga sans valeur nde ozo mona ba parents beli ba banda ko boya il y a de cela quelques années passées banda bango basala théâtre te poso katalika ke moi nanga pa ko mapekaka moi lolombo lolenge ona omona bandeko mususu ba komisi bango na batata mibimba bazo bisa bango banzembo moko boye po ba pesa bango moi $50 to ba cha bango na moi liste ya kinga kati nde place ba parents mingi balinga kite situnga na banda ko boye eloko wana na mutema moko niveau bandaki ko sukisa nga motema bato moko bakomi ko yemba ba mama na batata mibimba bakomi ko yembela mutu po cha bango na kati ya liste. C'était des histoires que je ne voulais pas mais même si quoi il faut faire comprendre biso que y a pas que ça. Avec ton art tu peux te vendre. Tu peux devenir importante. Tu peux bien te frayer un chemin, trouver une place au milieu de la société, te rendre utile dans la société par rapport à ton savoir-faire. Vous comprenez? Vraiment, des babes ont mingi méritocratie. Mingi na wana te na pesi yembo te sika pezali moi ça zali comme mema art congolais na kati ya chéquier mondial azali comme memango na mulie ya bato solo bavanda ba kanisa makanisi ya solo ba o ba tsanjaka cours ya vie, cours ya nation, cours ya nini. Donc c'est aussi possible, ça peut aussi arriver toutefois. Avançons seulement, on va voir là devant qu'est-ce que ça va donner. Rendez-vous au sommet. Mais ndenge bato bazalaka batateme bandimaka na pasi tokeka ngo na système wana mingi mingi. Rendez-vous au sommet. Na pesi pe mbote na président yo tala des grands mbote na pesi bams mbote si combien de minutes bino boko tangela nga ponga na oyeba te botiaka chrono po makambo lobele zebele na yesi ko na pesi mbote na président Yoshua le président de tous les abaku kozalo za na samai président na oyewana na pesi mbote sika pia zali na pesi mbote na Karine Muntu maman organisatrice na pesi mbote sika pozali parfumerie Karine Muntu pezali wana olingi ba parfum solo olekani na pesi mama na Julinda ya yemoko la maman caissière de tout le temps de tout le nende zana yimba comme c'est caissière à RDC na sola qui na fois pas fati le bi maman Julinda ya mtando bomba mbongo ya RDC tala degré tala kabaku kota komi non tika pardon na kokate chacha la maman de moi
awa floflo de moi na pesi wa mbote sika pesi la ngape maman naina mbote sika pe azali chacha la maman de moi y abakouk maman Gisèle Lembe ya mami Longo Efrazi nangai Enoche je te salue là où tu es ngolo ya bouillon ya yo ya munene ya gayar ya ngopo yo kata kapena bisiko esengelaka na keili sus ko pesa mingi mbote na nani susu na tangite maman Alice Landou de moi-même je te salue là où tu es merci mingi na Rolanda ranga merci na ba fidèle abonné na ngai vraiment il faut na bano komabino kombonenge na lobaki po ele kaka po sala rabino bien Bobette Luzole na pesi mbote sika pe ozali ba inyoso ya ngai ba tongo bazali mais avant la banda analyse na ngai sur ces faits sur cette sortie na kopesa na nous conseil moko na batu nyonso soko moni mutu moko ayela ko masolo ya bato alinga mingi yo loba yebaka enregistrer yebaka ozwande avi na opo ketekela ngo bato parce que amoni que yo faut wa bebisela yo vous comprenez donc j'ai compris certaines choses na bato mususu ya lobisa yo apesi plus à l'oreille après tiki yo loba po ya zwa akende ko rapporter mais saka makasi po o memaka ba maloba bato no kenda na ngo wana bundana nango kaka mukolo ezali tokuta yo wana okangama osila male na kolia ye penza mais toutefois problème est raté continuer kaka biso pe to continuer kaka to tala kaka ona o soke ko kante po suka c'est la fin qui justifie les moyens tu peux faire oui c'est bien beau mais c'est la fin qui va justifier le moyen pe na suka na wana to yebi ke suka ina no ezalaka mabe po musala na o ya wana keba na bato bon. Quand l'histoire de Michu a commencé, je me disais, Makambo et Bimeli Ndengenini, et wapi. Michu est parti jouer où faut ça la maman. Parce que déjà, dans le tournage, il y a Sydney à tourner et là, au moins, ça la maté. À tourner, pas à Jérémy, il n'y a toujours rien eu. Plusieurs fois déjà d'ailleurs. Et du coup, à tourner pas grâce à Luzolo. Directement, il n'y avait pas assez de problèmes, mais je ne sais pas si elle s'est rencontrée avec qui là-bas, comment et qu'est-ce qui s'est dit. J'étais là en train de tournoyer. Je me suis dit, bon, peut-être que les Arabes aussi kaka ningmane le kika bongo to ningini. Na vaniti na kanisa abi moi nous a commencé la masanga comment kuta na baba tout moko to ningini. Bon jusque là j'étais dans mes questionnements dans tout ça là. Et paf, je vois l'image. Quand on a tali l'image oyo et tininga siko pena et fongolinga mémoire pe tininga skona pena kopé ça une dernière fois une dernière avertissement non un dernier avertissement un dernier avertissement à Bichou encore une fois et na lobango avec ça commence à avoir ou à donner forme histoire et des canaux sur la toile pour tout le monde comprendre bien. Nde mutu moko souffler nga l'oreille kalobi omoni rencontre botaki likambo ebimaki wana yango nga est-ce que c'est pas après non yango yo mutu boti makambo oyo nyoso wana ozoyoka wana rencontre oyo apparemment c'était elle l'organisatrice ya kokutana na bandeko et tout ça là parce que quand même ba vlog na ya linga bando sala ngo lolenge wana abando kitaka sur terrain azarana baninga et tout ça là parce que normalement vous le savez très bien que chez SB bakanga mutu te balinga te mutaza lokwa na kacho so ndengeni batiki la mutu liberté il faut yeba que na lo bango chaque jour ce qui muta pesi yo liberté ata mobile a pesi yo confiance à tikio il faut yeba que mokolo robe sa confiance yeba que il y aura pas de retour. Ils allaient aller sans retour. Pour apaiser confiance, parce qu'il y a dit que na bongo na yo, na mayele na yo, apaiser confiance, pas parce que yo l'équipe a tout nyonso, mais parce que à supposer que aux a la capacité, il y a discernement, aux a la capacité, il y a ko sala choix, aux a la capacité, il y a ko boya mabena ko pona malamu. Et devant situation moko quelconque aux a la capacité à kopona malamu to pe mabe et c'est comme ça que on donne confiance, on fait confiance à une personne. De certaines personnes vont dire que c'est aveugle, c'est pas aveugle. Et ça pena bon na royape na copia ya film pour na tala ki pena bien te na continuer kotala 4e na 5e épisode na zeli kota bon na sala analyse na roya na mona poko. Donc nde siko na kotala de près na comprendre babi ke wuti awa ndenge wuti ce qu'on a bandi kotala ba participants ya sorti wana. Dans mon atelier, j'ai vu de bonnes personnes que j'admire, que j'apprécie. Admirer, c'est encore trop fort. Que j'apprécie beaucoup.
leur manière de faire et leur manière de travailler aussi, même leur comportement. Certains, on observe de loin leur comportement, on se dit, ok, tout c'est là na bango. Sikoyo, navandi siko na mituni na bi, ah, rencontre oyo, mutebotaki, makamune su elobami dernière fois, ah. Parce que biso toyebaki na te rencontre ezalaki biso nyonso toyebaki yango toyekomona ngo tonton moni Barési abwaki que je salue tonton Barési na Tania Mabedi boyebi que film na bino na natalaki yango te bo pour participer à na film on m'a dit que c'était du wow et je vous en félicite, que Dieu vous bénisse et les kakitoko bo continuer nango bo ko sala ngo pe art mosusu ya ko bakisama donc c'était bien ngana na natali participation na bino te na ya otala yango vous comprenez que j'étais dans plusieurs choses. Si connaît la zone, la malembe bolimbisanga pour un retard, voilà. Mais je reviendrai sur ça. Jusqu'à ce que je vois chez tonton Barési, n'a publié qui n'est pas qui on a même dit ah bon on a mon qui va sorti moko et tout ça là j'ai dit bon ok d'accord. Comme je comprenais pas les tenants ni les aboutissants, je me suis dit bon ok. Mais si quand mon micho ça dit teaser, il y a mon teaser leki. Dès le reste teaser si qu'on a bon on a un fond moi mi quand même moi je me suis dit ah ok. Basangana kina bandeko ebele entre autres tomoni ba Grace Luzolo, tomoni ba Aïda, tomoni ba tebele belé qu'on a vu. Selon je dis bien entre guillemets, j'aurais entendu que c'était Michou qui avait organisé la sortie. C'est Michou qui avait invité les gens. Si go parti on a pena éviter ceux qui Michou ndé muta invité qui, to ba invité qui Michou. Na koloba na parti à ceux qui Michou a invité qui. Et puis, nous avons la partie qui yende moto ba invité qui parce que je ne sais pas qui a invité qui. Mais la Monica Sali Yango a sali le teaser et je n'ai vu ça nulle part d'autre. Donc je suppose que il y a un droit exclusif. Il y a vidéo, il y a image parce que c'était elle l'organisatrice. Parce que quand on est organisatrice de quelque chose, on suppose qu'on a dû sortir de l'argent pour na kosala eloko wana po yebi que au chango na chaîne au refuta technicien transport et ainsi de suite comme la colia car ndenge zalaka et alors il y a une exclusivité lango absolue il y a image wana po eza eloko na ye eza bon na ye eza eloko na ce qui est tout à fait normal. Narokene kolobana batu que moi je ne trouve aucun mal que Michou Asala ba vlog naie, asala ba contenu naie, ainsi de suite. Ce n'est pas un problème. Je n'ai non pas aussi un problème par rapport à la chaîne Yamichou. Allez-y vous abonner, faites ce que vous avez à faire, voyons ce que nous avons à voir. Et ça, moi, on a vu ce photo soutenir. Jusque là, il n'y a pas aucun problème, je vous jure et je vous le dis encore, je le reconfirme que on n'a aucun problème avec Michou par rapport à sa chaîne, par rapport à ce contenu qu'elle va elle-même aimer faire. Parce que ça n'a pas idée, on a pas idée dans la chaîne, à matérialiser ba idée entre autres, c'est quelque chose de très bien, la sortie en question. Et ça, il y a kitoko ya kosala kakokuta naka bo seki bo meli bo lié bo sali d'hiver bo zui yango ndenge bokuta naka bo tie yango na banini ça la kabiso bien po biso totalaka to linga yango ça la ka bien wana musoka bo yango c'est kaza luvu no lokuta. Chaîne Amicho Kende Liboso, c'est vraiment notre souhait et Kende Liboso et Zoa ma papou et ça m'a bien ainsi de suite. Ce qui est à Michou Moutadela qui est invité na bandela on a pour na qui s'appelle na pour on a mon anda pour moi on a biso notre bonbon na ouais ce qui là on a quoi atterrir na ce qui est muta organisé. Jusque là je parle de ce qui était muta organisé. Ce qui va inviter qui Michou. Oui, elle a le droit de partir et de participer. C'est pas un problème. Surtout qu'elle va inviter. Ça dépend de mon a invité. Ceux qui m'ont invité contre photo, vous voyez, bah peut donner bazana katia, bazana même invitation que yote. Donc okoya okutana bango okozala pe boudeuse te na kati okosolola na bango nyonso. Normalement peut bien boko vivre bo meli bolier ndenge salaka parce que yote muto sali choix ya ba invité o basala ki partie ya sorti wana. Eza yote. Ndenge eza yote. Donc tu vas subir les autres invités. Et par modestie, par le savoir-vivre, bango bien, peu importe le quoi qu'il peut avoir entre vous et SB. Et eux et SB. Parce que Yozali, produit maison, il y a SB. Et que
ceux qui vont inviter, tu n'as pas la maîtrise sur les personnes qui ont été invitées. Donc là, tu vois, tu découvres comme tout le monde, banani ndi bazaki invité, banani bazaki parce que ba pesa o liste ba invité ni sote po yo o ya fête, to ya sorti. Bon, il faut que tu kozala ebele, yo po ya, yo po se préparer au yé et ce qui n'est pas du tout mal et je loue l'attitude, le comportement ainsi de suite. Donc, dans ce sens aussi, je ne vois pas trop qu'est-ce que je dois dire dedans. Dans le cas oyo okuta batu ndenge bazaleli yokosala mais ozalaka na moi ekenge nde luta ekenge pena nde luta mingi ndenge ozala formule na parce que oyebi déjà bitumba na bino oyebi déjà ba combat na bino oyebi ndenge bokumbelaka ndenge bozalelaka il faut zalaka ka mingi ndenge ekenge pas autre chose mingi ekenge mais gentil avec tout envers tout le monde prudente point barre parce que mokili ekomi makambo ebele et ceux qui déjà yebi ke kuna mwa kwa kezalaka yo mo faut zalela na ndenge mo ya kozalela par rapport ya baninga nyonso toleki wana toke na partie oyo si c'est Michou qui a organisé la sortie. Si c'est Michou qui a organisé la sortie, ce n'est pas aussi mal de mélanger les gens. On a trouvé un mabete jusqu'au là na moni place moko te zalaki osé na ba invité na osé dans le sens où elle a dépassé la limite. Na ndenge moko boye te mais na kati wana na koyo kopesa kaka moi conseil ya koloba boye tant ozo invité bato et que c'est toi qui organise maman éviter mingi zwa penza bato bazalaka penza au milieu du village pena yo pena vrai au milieu du village et ko sunga yo na kozonga wana Zwa penda bato bazaka penda au milieu du village ba tonton pe ba la bango butu ya batu nyonso. Tu vois avec des gens pareils, tu n'auras pas de problème. Pas du tout de problème. Et rozala pe moi pasi po oyoka ke tonton pe alobaki, tonton o alobaki. C'est très difficile po yoka. Et des gens comme ça, ne batu o yo soko sala ba sortie na bani il faut zala kana bango. Po jamais ba na lito ya o balobi na ba na lito ya mususu na ba bakisi, jamais ça n'arrivera pas. Pour babi pesa discipline moko ordre ba comprenant milieu ba salelaka ba mi imposer na ndenge moko ba pesa ba limite na ba nini na bango bongo et personne ne peut leur faire changer. Baza pe bato so kotali baza intimidable te, baza achetable te, ba bato ba kena ko kemane ba bato bana ba personnalité na bango. Donc s'il faut le dire, il faut sélectionner les gens qui ont de la personnalité dans le vrai sens du mot. Pas des gens qui viennent sur internet nous dire ngaine na zabo ebilo kwa ne le gratter mais na kuzo kenda ko senga kenda ko bonde la ba $50 so ndengeni. Zwa penda bato wana personnalité dans le vrai sens du mot. Donc bato oyebi que awa eloro moko te ya ba o ba loba ki ba sala ki ekoleka tunisa e ko sala maté après sortie. Pourquoi je te demande de prendre des gens qui ont de la personnalité et des gens qui ont un comportement bien compris au milieu de tout le monde? Je te dis ça d'abord par quoi? Parce que jamais fouille tes gozalaka, peu importe qui pourra se passer là-bas. Ni oyo lo bana sima ya caméra to liboso ya caméra. Mutu moko te kozwa courage par exemple. Abenga tonton o, ayebisa yeke allo tonton o, omona nini nde tokendaki bo ayo sa songi et les gâtés. Et après si po muta benga tonton pe ayebisa ekutu ndenge na mona ki na salaki et les gâtés. Po ayebi déjà ke bato na ba jona ba sala ngote. Pasi eko banda wapi? Michou lele, Michou de moi, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu sais que j'aime mon bonbon. Voilà. Nasope ça au conseil avec tout mon cœur toujours. Mikolonga comme la maman conseillère. Pourtant na vani na milieu ba théâtre ne ko comprendre que dans ce milieu si tu n'es pas sage, tu n'es pas assez conseillé. So bazo benda o mato mingi te. Et loko bana ko craindre et ko koma. Obite mo ba yembaka pas Sylvain Akwala. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Eh bien, qui t'a dit que Satan t'a séduit? Qui a dit que Satan t'a maudit?
Qui a dit que Satan t'a séduit? Yoka somo oyo kinte bona bien pour comprendre le contexte ni na olobe. Il faut oyeba eloko moko leki na ngai, je tape sur la table et je le dis et je le redirai encore. Sorti moko. Oyoki kote memi yo. Oyoki kote ba bilobi ndenge bimi. Ba lobi ba salaki d'ailleurs ye mutaloba ki mutasalaki. Biso dans la version ya ndambo. Vraie version yo yebi yango. Il y a ce qui s'était réellement passé et ce qui s'est réellement dit. Parce que ba étouffer loko wana. Ebimi pendate. Même ukolo ya hein. Bato ka wana ba bimisa ki wana. O bazwa ki batindeli ba chroniqueur ba onka mbaya. To yebisa ki bino to salaki. Que ba ko kende trop près de la frontière. Tango zo la sélection ya ba invité na yo. Kanisa conséquence, balobi chaque action entraîne des conséquences. Il faut au kanisa mingi sur conséquence que sur action parce que l'action to sala ngam suna ba euphorie. Mythophétamine et mata aux huiles, au sali action mokoboy. Mais conséquences nango ekoti ke la toute la vie. Retomber nango, o balobaka voilà les retombées et que ko bebisela la yona carrière mobimba. Certaines personnes osana kanda na yete, bofinga na te bobeba na te mais otika ye musika. Po yebi que le fait de côtoyer cette personne, ce que bimi lelote, attendez et le mot ekoloba. Pour trop de familiarité engendre le mépris. Yango ba bengela la mams orgueilleuse. Yango ba bengela la babiso orgueilleuse, ce n'est pas ça. Et ça te que la yina batu nyonso te na préféré bongo pona boya tunisa. Pona boy na motema na mona ngo za ko rabaisser ngai. C'est me rabaisser le fait de me mettre quelque part batungu ba yaba de tunanga yo lobaki ya lobiki yo lobaki yesiko tanga salaki ye yangwana te na bala ko je te na lobaki te nzambe pour ne pas me retrouver dans des situations comme ça je ne viens pas pour ne pas me retrouver dans des situations comme ça boko yoka nga boko toko vanda na 25 ans oyo ki peut voir nga pété na ko sala pe commentaire na likambo na yo te parce que j'ai appris à vivre dans la disette, dans l'abondance, dans le malheur comme dans le bonheur. Ma joie ne me permet pas de faire certaines choses. À ta sentiment, les kinga, il faut se contenir. Et ça fait partie de la discipline. Ce qui, aux autres poussent à la mingi pene ya frontière. Attends-toi, na ba retour. Pour mon kolorotika frontière polele. Banguna bakokota na mboka bwayo ekomi Bugananga ekomi Goma ekomi Bukavu wana babiso mandoki to telemisa soki yo muto osala liste ya ba invité nazoya na ngina chelo ko mwa mais la moni c'est pas encore important pour l'instant to bomana matière wana to yana ngosi. Ce qui est mutozo benga ba invité. Maman landa ba conseil ya bate belé ba pesio pendant cette période. Kokende mingi trop près de la frontière té. Et je suis sûre que ce qui venait de se passer et servir yona leçon makasi et tu as appris encore plus de sagesse. Ce qui est mutozo invité batu. Bato ba na ba couleur e ba na bien te ke babango ngami kona lobi na komolo ba pena vérité polele bato bazala na ba facette e ba na bien mingi te o monene ti mo famille bota mingi mais mo pa kepe côté moko moko mituni te éviter. Je sais pourquoi je le dis. Éviter éviter. Ce qu'on éviter tes conséquences nango ekozala. Zonga pandika et servir yo de leçon.
Ndika disait bien. On est zaboé. Ngai kutu ndenge nazawa. Naza artiste. Ya batu nyonso. Et consort. Oui. Batango nyonso po bayoka posa ko benga yo. Il fallait ba mono na SB. Po bayoka sentiment na goût ya obenga yo. Certaines personnes kutu. Baroye ko meka ko benga yo te parce que ba yeba ko na SB donc ba ko benga te ami commis ça derrière ennemi numéro 1 numéro du juré ya SB. Donc a benga te. Yo pozalaka kuna na ngambo yebi ce qui se disait. Sur ba o wana bazalaki. Ti oya ko katsa na ngambo. Et loko ebomeli ndeko carrière. Eza trop de familiarité engendre le mépris. Trop de visibilité avec les gens caméléons. Trop de rapprochement au caméléon. Caméléon sera zoya sona atteindre but na yete nyoka. Akoya malembe azoli azofula azoli afatanga ko tati kayoka kelobi ba Kongo. Ba tati kidi kukwe kulwe esili. Ne wana siko réaliser que na kotaka nde nyoka na ndaku. Ça serait déjà tard. Voilà pourquoi biso tozo benda yo matoi. Ndeko ndika azalaki akomaki na niveau moko akomaki komimona kakomi yo na moni na orgueil wana te makasi na moni ngote. Félicitations à toi. Ils a toujours na cadre à conseil. Ndeko ndika akomaki non que jouer partout comment il peut jouer vraiment partout. Même suspension ce qui va pesier et komaki ko murmurer ko loba. Alors que zaki na tina parce que les gens qui voyaient oh ba kota musalo avant bino banaki da ko mona ke mwana wake nzela mabe kota komi wana to pesi liberté pour total eso ko sala ni eza ndenge moko ta nzamba pesi Adana Eve mokili atikela ye bango liberté balekisi mungwa balie nzete bakantike ba okoma balie arbre de vie or que bazwinde bakotisi liwa na ko luka arbre de vie pendant que la vie était en eux. Ils n'avaient pas compris. Ils avaient la vie en eux. L'éternité, ils avaient ça en eux. Ils n'avaient pas compris. Il fallait énerver Dieu pour que nous avons la liwa. Si vous avez ça qui va jardin d'Éden, vous avez l'éternité en eux. Vous allez comprendre en côté. Satan a ce quoi zo benda yo. Yo sko ignorante ya oyeba que ozana éternité na bombo na yo. Ok yo kende ko luka siko éternité. Ok place ok luka éternité mais minde nani mort. Olongo na plus l'infini. Oko suki na kati ya ko luka ko tepa miso. Oleka bipa nyonso bisenga sengela tango nyonso okanisi nde yo kozwa miki ndeko ya mwasi okomikosa dipopo osemboka monene zone tuku mibale na ine okosilisa ndenge nini okosilisa mvula nini Zwa mayele na debite soki nga nazalaki muna zo travailler na SB degré histoire indiqué lingaki te yanga na ebite Yaya Kenaki trop près de la frontière. On était en train de regarder. KPA. Je vais peu côté. Bon. Donc, abonne coupe. Aza libre. Aza artiste. Parce que ngai mo repela la vidéo habité. Bon, à la fin botika hier. Aza artiste. Ninga zawana. Il fait ça là partout. Même si pas travailler partout. Or que tant wana ba même si pas travailler na tant wale le ndenge morode. Keto ya tant wana na le ndenge keto tant wana za ko yoka soni. Ezana ba limite. Que toi les no limite bez limite baloba russe bez limite donc so mutalinga solo ma be veut dire atie pena mando ki atie mayele ba vandele ngo lokwa science de la sorcellerie ba bani ko appliquer yango science appliquée ba comme ça qui ndoki science exacte ba ta théâtre veut dire quand ils veulent te détruire ils se mettent ensemble sans pour autant que tu le saches ba nselemi pena balingi ba silisa yo. Et quand tu n'es pas fort tu tombes dans le piège. Rapprochement.
po mutu aza ennemi na mbala moko kolinga oya pa na mbala moko te po yebi ko ennemi na il faut azokelo ba mo ba facette moko caméléon oyeba bango bien te po ba manipuler pe ndenge sengeli po na minute ona yo koyeba te ke mutu ona ye po na mabe oyeba kaka ye po na bien mais sikoyo tango kozaki ndingo omoni gifle nde oya réaliser ke histoire ezalaka boye na betaka lisolo moko mikolo nyonso awa mutu alinga asala nga mabe azalaka pire mutu na nga azalaka na nga ayaka mpe na ndaku toliaka tomelaka or ke bato bango bautilize eza binemi na ngai ya mosika nde bango bautilize nga nayebi kaka ke c'est normal or ke da basolola babeta da nde bakobeta moko mosusu na otambola na nzela namoni prophète moko atelemisi nga prophète bandi opesa nga prophétie or ke makiona du début jusqu'à la fin bango mo bamonte mutu wana abima lokola prophète mpa na nga mpo bayebaki place nakenda kosala suki bayebaki salon na banda okende place na banda osomba bameshe place naosala tout bayebaki abi ndenge eza wana chaque mpo nga na osala suki chaque samedi nazalaka suki nasali manzaka nabongisi biloko nyonso kaka bongo chaque naoba bien chaque samedi ata suki ebebi te nga na kofongola yango na kobongisa yango ekataka kutu période moko suki na mutu asala nga soki abi mama te nalembi boye te tikaka ata 2 semaines or que à l'époque mutu na bande kozala na ye bango baolula nde mutu nga na bande obima na ye nga nayebi te namoni ka prophète moko atelemisi nga nabimi na maison na nga ndosomba banini na maison bayebaki nga mpe très bien nabengaki bango déjà nabi nazokozwa bameshe na nga boye ta nazobima na yango namoni mutu moko atelemisi nga prophétie anika nga prophétie biloko ekomisanga nga moko na mokili yango babiloko parmi babiloko yango wana alobi ndenge eza wana mutu bobima na ye alingali ayo abali nani kutu nani omoni famille na bino babiloko abetinga biloko natali na yoki esili ntango akoti siko mutu wana azobima na ye alakisi alingali ayo ndenge eza na bambongo apesaka yo na ye juste oyebi eloko so babetoka ya bongo ata oboyi ebetoka mwa ndambuka mwa ndindi mwana mama ya bino te soki tu mwa mama ya bino akolia yo or que ti prophète atelemisi nga wana makiona bayokani basala yango bongo fille wana tellement banda kokotoye nga ayebi komonela Olivia nalobi yango lelo aziyebaki ndenge bacourse na nga nasalaka samedi et tout ça mpo tokenda mpe na ye plusieurs fois nafutela mpe ye mpe et tout mwana Delvo nabimi mpe wana nayebisi oke pesanga numéro nazwi numéro na ye nazongi na ndako yo yebi kati obeti kara me mo ezongeli obeti kara mo ezongeli epi biloko bonso babeti yango esalaka mwa flou moko mwa biloko mwana tini meka neti moko kokana mwana tini ndenge mwa dojo alingali yanga na olakisa ye na fanda wana nabenga grand frère nanga nabengi petit sœur alaninga na sima po petit sœur alaninga to na différence à 11 mois na bandi solo na grand frère na bisi tala boy asinga ya solo nga se oui ba bisinga boy tala boy bisinga OK garçon azala wapi nga isi na yebi ete meta numéro na ye yango komone Daichu prophète Daichu mutuka to nini grand frère nanga boza sur pela ki garçon na pela yo aza prophète nga na yebi te to zelaka total grand frère bisa bengi maman basala nga ngote ba 7 fois yokana no oyo wana nde ya liboso premier soin et puis bazwaka ta basilisi wana baye kosala nga susu 2 ans plus tard baye ko beta nga ngoli susu 1 an plus tard tellement ba eleka te balembaki tellement mutu o nazara na ye wana aye kangisa bango grand frère nga zui courage azabi tenga na keso wana mutu na wana azui akei amoni garçon ngo basololi yo za prophète oza pe on a côté bona Delva pesi parce OK d'accord problème até merci beaucoup pour l'information et tout ça yo ka sikolo babetanga yo ka boro zwa ba pomoko ba pesa yenga yango mutu ko kimisa molimo ona ke tyango na se ya mbetu ngai se na yo ozwa simba ngona no na yo ozwa ba po wa mutu ko sauver a insister c'était na yo ozwa ponga banga na makambo simba cha pakola na se na yo kozwa na kena sambela bona ozongela yo apesi nga ba pomo ko mibale ya vert na ya rouge nga pe na fandi na bona nga kozwa yango na yebisika grand frère fa ke kuna nga fa pepsi simba ngona nto yo kozwa ngo sima omonde ba belisa biso maboma tozongi na ndako to fandi to bandisi ko kanisa nini to kosala grand frère na mwaka telemi abimi akini na yebi petelo oni akene kosala or akiko luka sikoyo mutu ngana banda ovana naye
le quoi mobile qui vend ça tout ah mais tel est le mon prophétie mon bimi on ça ndeko na mabe on ça la pena ndeko na mabe pour na nini asali yo nini et tout ça tonton dit oh nga na sali mabe nini ote ndeko za wana prophétie mon bimi et tout prophète en za la wapi oh prophète za la place vous pas oyebi tonton sko kanda de matima médica ngenge azo ba soda ba kena ba toka lumbe garçon wana bakanga ye babando beta garçon na fimbo aloba prophétie ne se garçon na banyo loba ndenge za wana ezanga ite nga bafuta inga mbongo na ngai ezali Olivia mutatinda inga to sala boy Olivia bakena ko toke pa na bango bayana ye wapo botola garçon na téléphone bayana ya Olivia wana Olivia nga siko na vai na ndako na yebite na mona ka babenga chauffeur aye yozonga chauffeur na nga à l'époque ezali papa Ambroise. Mais pour chauffeur nangati azawana mais batindeli nga chauffeur ya tonton aya kozwa ngai comment les pichu mayangi que je salue il le peut ozala bien aye kozwa nga pichu mayangi aye kozwa nga amemanga tina poste à police obi ka tokoma na poste à police garçon na zolo bakayebi ngati oh momanga na yebi yote ngasi oh mais yo dai chut babi pesa téléphone pesa numéro de téléphone ba bengi téléphone ne soni ngai boso numéro na téléphone azionga po yebi ngai tenga numéro na téléphone wa oh ngai kutu natika biloko na ngai natika bilamba na ngai ba yeko proposer nga kaka vérité bima na ndenge ba organisaka na muto atindaka bango siko tanga na ngina kene na ba bouteille wana ya vert na ya rouge bango siko bamba ke pa mobali bakeyebisa yeke ndenge za na kene na sambeto mwasi na yo soko komika kota mama na sambeto tuna ye kaka talaka na sambe to komona 2000 angi moko to moni yango na molimo eza ya vert na ya rouge tango okoma ata komona yango yeba ke mosi na sala ko kisi po biso to moni yango na molimo omoni ba masaka nanga po comprendre mutu koteni ya ko koma wana na survoler po ezwa biso ata ba 2 semaines aussi sa iloko wana yango na oyeba na omwana salangele soit très sélective na batu no ya ba sorti et catégorique peu importe ce qui peut se dire sur toi assume avance point barre et dans les loko mo ko sauver ça ko assumer na ko avancer mais ce que je sentiment ko tisi na kopo yo oh batu wana to jouer ki na bango mukolo wana to solola ka bien na tournage to tikala ko bengana to pesa na bambote ah totala kaka to kotala ka na misu Yom te la sélection, mais les retombées, on va venir parler. Il y a une force très catégorique et exigeante. Et un mot va traiter parce qu'elle est très catégorique, sélective et exigeante. C'est très important. Moutoua kendara musika wazara muta sentiment tcharate. Po bato mona bata façon wana. Bango ba bendo na libulu. Bango baka ne ba ko utiliser. Po ba salisa ba potayo. Alors, quand ça la sortie, et à ma bête, garde ta couleur, impose ton autorité et ta couleur. Bato musu rose na bango bien na yena yo feza kana musika. Ba misu feza bato photo sokoto yaka. Ba misu photo sokoto yaka kana na ère ya musala. Donc on est amis sur le point professionnel. Collègues, point barre. Likolo ya wana to wana matabisi ya kosala na te. Ce comme le familiarité, ça va t'engendrer le mépris. Et tu vas le regretter. Lelo yondika. Aso lengyo azalaka na ngote tanda na SB. Lengyo na badiso bandoko lula wana babenga gauche, babenga droite, basala bakomisa ye, bachaye nani comment on appelle ça? Bachaye actrice principale, bachaye na ba affiche et consort. Oh bango mo bachaka ye na mayele na bango ke ndenge za na même sa chaka bino na affiche te pola ni da Costa loba yango. Lelo na affiche yango e luka ye pa luka affiche. Nicolas Mbango motema moto. Nicolas trop de familiarité, elle était allée trop près de la frontière lui a payé. Malgré les efforts de balinga basali sayewana bakanisi ba osala mutu motema pasi mutu oyo ka pasi azate ata sali sorti na satana ye moka kitina mokili. Et ko sala mutu te pasi, ko sala ni ISB ni baba kuku pasi parce que tozo vivre bien, tozo mener vie kitoko, mam ça va vivre kitoko, chaîne ni se kende PPRD kitoko. Sans débat. Même bana o bazo ya sima, ba o leke na makambu. Pourquoi? Parce que
azangaki boyebi, azangaki mayele, azangaki kosalela bongo na ye. Salela bongo yaya. Keba mwana keba. Nzembo mo bando yembaka lezalaka mwana yo katoli ya papa na yo. Mwana yo katoli ya mama na yo. Mwana chaki tembe na papa na ye. Mwana chaki tembe na mama na ye. Mwana kei bamelie na soso. Soso kei bamelie na nguma. Nguma kei bamelie na ngando. Ngando kei bakangiye na chasseur. Pour dire que mwana chaki tembe akoti na kati ya nguba. Nguba bamelie ngo na soso. Likola tembe mwana selaki ba parent mwana bongani nguba. Nguba bamelie ngo na soso. Soso bameli na nguma. Nguma bamelie ngo na ngando. Ngando tango akei na mai bakangi na pêcheur. Pêcheur afungola pêcheur ngo nani mama. Pêcheur afungoli ngando, afungoli nguma, afungoli soso, amoni nguba. Atala boy mwana na kati ya nguba. Mwana yoka kite. Mwana yoka tolia bakolo. Je crois que laissons eux et que servir yo. Zala na yebi kokoza na baposa nyonso. Mais à cause du futur de ta carrière, commence à te préserver maintenant. À cause de la personne que tu veux devenir demain, c'est maintenant qu'il faut que tu mettes des limites. Il faut que tu saches mettre de points là où il le faut. Même quand ça fait mal, deux fois on doit quitter certaines choses. À tes os, deux fois, il faut y quitter yango pour na bien à yo futur. Pour préparer demain, on se sacrifie. On forge son caractère. Il faut moutoyer barake a elekati. Aye barake a toro sangana te. Ndena yebelie jamais toro sangana a esimbate. Donc moutoyer bi que atana banda ngone to vanda moutoyer bi que eloko pa mire elekati. Eloko pa MK jamais salama na ndimi yangote. Ata mi sakola ba bi MK te yete. Voilà l'identité d'une personne. La personne doit savoir s'imposer. Et c'est comme ça change pas. Je crois que nous salami était. Je crois que l'histoire indiquée était. Pour bango ba quand ça apparition médiatique voilà et déranger mon tout. Ça fait rire et ça leur diminue, c'est la honte même. Ça fait honte. Si c'était moi à leur place, j'allais avoir honte parce que mon tout wana nenga zaela ki kuna bino bolibolo bana mutu wana te siko mutu wana komi elengi tanga longo na nani babebiseli moninga carrière. Battez la carrière na yo, battez la savoir-faire na yo. Tu as encore beaucoup à apprendre. Ça là ba vlog na yo ya bien kitoko, évite certaines choses et nzamba pe sa ma yele na ba inspiration kitoko pono kende. En attendant, abonnez-vous, partagez, commentez. Abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous aime tant. Moi na yaro le baiser belé. Mais pour na lelo na suki awa nzambe asala bino bolamo nao na mona kiope na sepeli. Que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve de tous les griffes du mal. Asala bino ka bolam. Nzambe ya mapinga nyonso, nzambe ya bolingo pe ya mawa. Mawa neza liko na bino bolanda comportement na caractère ya mama na bino. Et ko sala bino bien makasi mingi. Bisous. Bye.